Losako na bana ya Congo na peuple congolais wabino molobeli ya mboka le prophète King MB Élysée, la voix des sans voix, sentinelle ya mboka Congo. Na ye kobi yebisa na libota ya Maréchal Mobutu, clan Mobutu. Na bandi na mama Bobila Dawa, beaucoup de respect. Na ye na bana ya mama Sese yango ngawali na bino nyonso. Na ye na mère 41 mwana na ye Senghor na bana nyonso ya président atika biso Maréchal Mobutu. Na ye na ba neve na ye Agba Mobutu. Na ye na ba neve na ye nyonso oyo nga na ye baki Zemanga Mobutu, Telo Mobutu, Moble Mobutu, bokeba oyo akendaki kotala mama Bobila Dawa na Maroc. Elle est la représentante ya batuti pawa ya Paul Kagame na RDC. Mama Bobila Dawa bobima na Kinshasa na Lombango, ba Rwandais baye na 97 na mai, bino pe bobimi ekoki komema papa na ba souci malgré maladie. Papa atika biso Maréchal, ba Congolais ba Zaïrois nyonso balelaka ye. Mama oyo ayaki kotala yo na Bible tobengi ye Jezabel, nyoka, mwana ya nyoka, azali Rwandaise tuti, cousine ya James Kabarebe oyo azalaki commandant ya opération ya AFDEL akimisa régime ya Maréchal Mobutu. Lelo mama Bobila Dawa libota ya Maréchal, clan Maréchal Mobutu pe ba Congolais nyonso boyeba ete mwana ya James Kabarebe, Patrick Kabarebe avandaka na cité ya Oiya. Chilombo ayebi, bao baza ba proche ya Chilombo bayebi, mama boti Chilombo ayebi, ba cousine ya Chilombo bango nyonso bayebi. Baye pona ko exterminer libota ya Maréchal. Okotuna ndenge nini Rwanda atalaka na songe ya zolote, Rwanda atalaka futur pe avenir. Ba Rwandais basilisi libota ya Laurent Désiré Kabila. Ba Rwandais basilisi libota ya Etienne Tshisekedi, babomi Etienne Tshisekedi na complicité ya mama ya Chilombo na ye moko Chilombo. Monseigneur oyo azalaki chef à maison civile babomi. Papa Leki ya Chilombo azalaki na Bruxelles babomi. Ba cousin mibale ya Chilombo, moko azalaki kovanda na Londres, corps ekendaki na Londres, azalaki conseiller ya Chilombo babomi. Oya utaki États-Unis akendeki kokufa kuna na Kenya babomi. Jacques Ilunga babomi. Ba maître Mukendi le 2 maître ba conseiller na ye babomi. Bakosi bino kezalaki COVID-19. Mama Bobila Dawa, ngawali Mobutu, famille ya Maréchal Chilombo ayoki mawate ya koboma papa na ye Etienne Tshisekedi, ayoki mawate ya koboma un monseigneur l'église catholique, ayoki mawate ya koboma bandeko na ye, akoyoki la bino mawa. Mama Bobila Dawa, avec tout le respect que je vous dois, mama ozalaki première dame, ba honneur, ba million, ba mbongo bosimbi na Maroc ti lelo bosali 25 ans après la mort du maréchal bozali malamu. Oleki pour la première fois après la mort du maréchal Mobutu lobi papa lobaki bakunde na Kinshasa te na Guado. Et si ba bongisi esika na Guado, et si ba bongisi esika yo kovanda, ba bongisi Kawele, papa koya ye moko te. Maréchal akoya na mama Sese nzoto na eza na Maroc. Niwa Mobutu nzoto na eza na Maroc. Konga Mobutu nzoto na eza na Maroc. Zemanga Mobutu kulutu ya Maréchal nzoto na eza na Maroc.
baye po basali ba calcul na bango ya kibondoki ba approcher yo ondima corps ya papa maréchal ezonga ba exterminer bino po oyeba makambo na zolo beza ya solo balobi na yo bazotia nzanga parmi na gouvernement balingi babimisa bakosala gouvernement bakotia nzanga mama Bobila Dawa obosani nzanga ndenge babenga na ye na tuti Rwandais o Joseph Kabila mama Bobila Dawa makambo na zolo motema na yo conscience na yo témoin cité ya bofiscan ya bofficier ya Badiadingi mabele wana maréchal apesaki yo yango na période ya combat ya Relief Foreman baye kosala camp militaire mabele wana eza ya yo mais lelo oyo gouverneur ya ville ya Kinshasa Ngobila mwasi na ye Rwandaise tuti ye na Denise Nyakero Rwandaise tuti cousine ya James Kabarebe balingi babotola yo kamba Badiadingi bateka yango bangin ezali deja wana mama Bobila Dawa soki toleki Badiadingi tolingi tokende na Kazangulu bozana mabele monene Mobutu atikelaka yo lelo yo Ngobila kaka ye na Denise Nyakero Rwandaise tuti Jezabel balingi babotola bino yango sur boulevard du 30 juin en diagonale avec fondation Laurent Désiré Kabila babotoli moko ya bana ya maréchal lopango bapesi indien lopango mosusu ezali kaka na Gombe balingi babotola lisusu mama Bobila Dawa zala na bokebi oyo nyonso akolanda video oyo pesa libota ya maréchal Ngawali Keba libaba clan maréchal Mobutu Bokeba Chilombo basilisi bango. Après Chilombo qui va remplacer personne, on ne parlera plus de UDPS après Chilombo. Ndenge basilisa palu. Ndenge babomi bana nyonso ya Laurent Désiré Kabila. O bomona kabazo ba makelele na ba émission moko te aza mwana Laurent Désiré Kabila Aimé Kabila babomi baleki ya président Laurent Désiré Kabila babomi bakakuji babomi ba proche collaborateur na ye baboma na ba Rwandais touti. Maintenant les Rwandais touti ils ont peur du clan Mobutu. Na sengi na leki na ngai oza leki na âge. Nzanga Mobutu bozala na mayele mama Bobila Daoula la kanzala te ba approcher yo na Jezabel lelo bakisasa bazolo bake M23 e botoli Bunagana ba botoli Bunagana te ba cede yango na Félix Antoine Tshisekedi apesi Bunagana na ba Rwandais boye ba richesse nini eza na Bunagana mwana ya James Kabarebe mama Bobila Dawa na libota libota maréchal na ba congolais nyonso mwana ya James Kabarebe tango Afdel Azoya chef d'opération militaire James Kabarebe azalaki chef d'état-major ya mboka na biso FARDC mwana na ye Patrick Kabarebe avandaka na cité ya Oya azali na bureau na boulevard du 30 juin bio soldat congolais ozo kengela ye okoki koleka yete okoki ko beta e masasi te bato balongola maréchal bato ba occuper mboka na biso maintenant il y a 26 ans yangoyo alors bino pe ba soda bozo kengela Patrick Kabarebe avandaka na cité ya Oya Chilombo ayebi ba famille ya Chilombo bayebi oyo azalaki chef ya renseignement ya RCD Goma Edi Gambere Muzira azali na bureau Denise Nyakero Ruberwa azali kosala na Denise Nyakero Bisi Makara azosala na Denise Nyakero RCD branche armée ya Paul Kagame baza na Kinshasa peuple congolais toloba na bino na langue nini bozolo ba M23 bongo oyo yaki liboso ya M23 bazali na Rwandaise tuti Denise Nyakero tala makambo ezosala makuna na Mai Ndombe mwana mwasi wana
azali membre ya parti politique ya Denis Nyakero, parti ACP eza ya Ngobila te. Ngobila azali président, mais la fondatrice c'est Denise Nyakero. Bazui na limité en diagonale ya siège ya IDPS batie parti na bango. 4e année yango yo Chilombo za na pouvoir ya président nommé. Mokolo nini bomoni ba mama ya IDPS Denise Nyakero asangisi bango sololi na bango. Molongani ya président Kasavubu. Molongani ya Maréchal Mobutu, mama Sese, mama Bobila Dawa. Molongani ya Joseph Kabila. Mokote atia mutu na politique lokola Denise Nyakero, rwandaise tuti. Elle est la présidente officieuse ya mboka na biso. Elle a été nommée conseillère principale ya Chilombo. Balingara kobimisa ordonnance wanate. Dans son bureau na OIA, na plus de 200 travailleurs. Bino na IDPS bolobaka na papa Etienne Tshisekedi bakanga Joseph Kabila bazongisa ye na Rwanda. Mais lelo silence radio. Tangu zifweni diba dia kukumbana. Tangu ekoki sa inenea trop c'est trop. Peuple congolais tellement tosikola mboka. Denise Nyakero c'est la Jézabel. Elle représente Paul Kagame. Mwana ya James Kabarebe, chef d'état-major général, oya liboso tang Afdel Akoti. Mwana na ye Patrick Kabarebe, azana Kinshasa, asalaka pétrole. Pour ministère ya hydrocarbures, ezali na moto ya Denise Nyakero. Atia Didier Boudimbo makangu na ye. Gouverneur Akananga na compte ya Denise Nyakero. Gouverneur ya Mai-Ndombe esika bazobo mabatu na compte ya Denise Nyakero. Mama Bobila Dawa bako talaka politique mosika. Mama Keba na mwana mwaso nyoka. Mama Vanda na Maréchal na mboka na Maroc. Attendez-les, Maréchal a bakokunde avec honneur. Kondimate, papa Maréchal alobaki yo motebimi na monoko na eba tumba kundaye na Guado. Et si basali mausolée oyo papa Maréchal atia mama Sese oyo atia leki nanga konga Mobutu akufa balela ye na Guado bakunda ye kuna. Mausolée wana bapanza. Ndako a Guado bapanza. Nakawele bapanza. Sikoyo kondimaka ba humilier Maréchal. Ndenge ba humilier Patrice Emery Lumumba. Linu ya Léopold II. Bakosi peuple congolais. Linu ya Lumumba. Bana Lumumba pe bandimi. Mais non. Maman, bisoto lingi Maréchal mingi. Unité nationale. Il a pacifié le pays. Maman Bobila Dawa ezali toli ya mosali na nzambe prophète King MB Élysée. Sentinelle ya RDC. Na eko senga na yo Maman Bobila Dawa keba na mwana moso yo. Na place atinda Denise ingaka tinda ambassadeur itinérant. Mwana moso yo ayenda zo diriger RDC. Bataliban ata bazon dimate basilisi palu na ba Rwandais. Basilisi IDPS na ba Rwandais. Babomi Laurent Désiré Kabila na ba Rwandais. Babomi Etienne Tshisekedi na ba Rwandais. Siko bazomona ke grand danger libota ya Maréchal. Bana ba neve ba koko bato bakozala danger plus tard yango balingi basilisa bino nzanga kondima poste ya ministre te ba neve ya président bozonga Congo te ngawali bovanda na poto boyoka conséquence te akoleka conseil ezalaki wa bino molobeli ya mboka. Le prophète King MB Élysée, sentinelle de la RDC, la voix des sans-voix. Balingi ba exterminer libota ya Maréchal pour bazomona dans 10 ans, 20 ans, boko récupérer pouvoir. Mama Bobila, yokotaka na motuka bobimi mbangu na Kinshasa. Lelo batindeli yo nyoka. C'est Oyo Yambaki azali cousine ya James Kabarebe Oyo akomaka chef d'état-major général. Mwana na ye Patrick Kabarebe Rwandais tuti na bureau ya Denise. Congolais yeba yango Denise Nyakero azali cousine ya James Kabarebe Oyo azosala na Paul Kagame. Matin midi soir basololaka. Mokonza renseignement ya RCD Goma Edi Gambere Muzira azali na Kinshasa. Ba Rwandais batondi na bureau ya Denise. Debout Congolais, sauvons le Congo.
nakozongela bino na mbala ya nsima. Mama Bobila Dawa, Clan Mobutu, bondima ba proposition wana te. Merci.